Mbote bandeko balandi. Mbote babone Miss Elongation. Mbote na ba YouTuber, ba YouTubers nyonso. Mbote na batu nyonso to bapelisaka caméra, bafungolera caméra, balikisaka communiquer na kati ya communauté. J'espère que vous allez bien. Nabi boy. Je suis venu poser la question à la famille. Il y a ex ma belle-sœur, belle famille, il y a pasteur Marcelo. Nicolele ki bandeko, moi makele kota ki c'est la toi, famille, il y a moi si, il y a pasteur Marcelo, maman Blanche Aouter Koti Kapsope à son âme. Ils ont passé sur la toi pour déclarer ba bien matériel yande on a bango ou ya chika kibiso. Comme quoi maman Blanche azali ko mema basaki ya cher, azaki na bilamba ya cher, saki kuto asuka suka wana amemaka wana eza 2500 euros, soki dollars soki euro. Bango batikala kozwa eloko te. Ndeko na bango azalaki na biloko, mais pasteur Marcelo apesa bango eloko ya malonga te. Grande sœur na ye wana, pendant que makambo wana boloba ke makambo c'est le cas de GCC là déjà yo yesusu kolobela oui, pendant que problème wana qui sur le toit bino boyebi kande na banonga azaka mingi objectif que subjectif. Je faisais mon stage, nazaki na stage à fin d'études nangai. Donc j'avais pas le temps de faire la caméra comporter un plus na sujet en question parce que j'étais dans mes objectifs. Nga soki nazana ba makambo important YouTube, je m'emballa kui etalinga te nazakuna te, j'habite pas le quartier. Surtout so na makambo important. Donc na mona ki kaka na yoka ki ka sujet na baki un jour na fongola la caméra pour na ko porter un plus parce que ngapi na fongola parmi ba fongoli caméra ya YouTube na communauté congolaise, je suis dedans. Mais bien ce que ya on ndenga bien, ya politesse, ya respect, ya bano baza bien éduqué hein, et bano ba wuti une éducation pour na YouTube na ko be sa réputation ba parents na ngati to dignité na nga personnalité na ngati pour na ba sentiment ba YouTube nde ba musu basala ngo wana ngati. Donc grande sœur ya moi si ya papa pasteur Marcelo alekaki alobaki o esengelaki aloba ke bazwa eloko te ke moi leki na bango azalaki na bambongo azalaki na basaka ba marque basaka ya cher bilamba ya cher pasteur Marcelo apesa bango eloko te puis na puis. Or que na bino na ngai to mona vidéo pasteur Marcelo ndenga zoloba vanité de vanité que lelo na bimisaki, je pas sorti avec téléphone nanga mususu wana de peur que na tchaka pe ba maloba po mona ke makam na loba et uti na minoko na bango mokonga na inventer lokote. To mona ki vidéo ya pasteur abimisi alobi ke mokilio yo vanité de vanité lelo oyo belle famille ya maman Blanche bayaki na ndaku babimisi biloko na telemika nazotala nde bazobimisa biloko en tout cas mokilo yo vanité de vanité biso nsuto monaki sikoyo nga na tuna motuna na grande sœur wana lobi pa abiye pa zane mutanzala te grande sœur maman Blanche abiye pa zane mutapacité azape mutanzala te yepe azana yepe kutu atasoki nani ngwana azalaka na Afrique du Sud, elle vit très bien azana bablo na ye azana ye bien do a se positionner na yepe na ndeye na ye ba biloko wana tali yete po azamu mutanzala te azape mutampiaka te, elle vit très bien. Tobo ite ya mwasi nga tunaka motuna grande sœur wana ya Afrique du Sud o ya chikela ma Blanche libele wana o alekaki si le toit pona ko salir image ya ndeko na bango. Problème ango oyo yaki ko luka solution na réseaux sociaux bato oyo o lekaki pona ko exposer image ya ndeko na ba pesi de la solution.
Pour sujet coach belé ya pasteur Marcelo eleki ya mama li ya ndenge Kofi abimisi biloko libanda eleki mama li ya pasali revanche abwaki biloko ya Kofi libanda eleki ye kuna ba mutakalize eleki ye kuna lisusu Géraldine na Gérald Show eleki nene ya pena era ba uti ko beta na bandika eleki o Karine fois ya kaka po soki eleki na nani o les défenseurs de ba Warrior ya ye penja apeni ya ye peleki siko na micho toza sija Manuela na micho eza Manuela kitoko Warrior a manqué nana ketchup moi ça fallait pour par respect Manuela ndenga za kana wana amu ilizwa ndenga lala kala mukaka lotaka abima na fali ngayo tuna grande sœur ya mama Blanche ndengo yaki sur le toit na problème o ke bino bande kwa Blanche bozwa eloko te ozui déjà solution na problème wana ndengo yaki ko mata na ba live ko déclarer ba droit na yo étant que grande sœur. Est-ce que si ozui solution ba pesi yo solution na makambo yango oyo yaki ko exposer foyer ya petit sœur na yo na média pour so muto ana problème aza na problème quelconque tant moyen na média cela veut dire faut média pe sa solution bon te ezara bon te ban bino bato boya na ba vie privée na bino na réseaux sociaux. Tant boyara bongo kasi o exposer mobile na yo mwasi na yo ex femme na yo ex mari na yo o exposer ba belle famille et tout tant bo silisaka ba pesa abino solution te nga eka ko tu na grande sœur mama Blanche ndengo yaki na personnalité ya leki na yo que son homme repose en paix na papa ya bana na ye na média oloba ko esengela ke le oloba communauté yokaki yo kitoko. Est-ce que solution ba pesi yo na posa oyo zalaki nango concernant biloko ya leki na yo boye la biso ka problème mais solution boyaka te boyaka na sujet bo introduction bo luki bato ba matière bo développer na bato ba matière mais conclusion bo pesa biso te point bo sala biso bongo. Pourquoi botika biso na suspense bino boyaka na ba vie privée na bino mamba famille na bino ole bo traiter ngo na privé à l'amiable bana na kati bino bo préférer boya na ngo na média si autant boyaka na ngo na média bande ko ba bolingo solution bino bozwaka na média kasi faut pe boyaka ko ebisa biso o te o monde ngozana bandeko so oza na problème na foyer na yo oza na problème na libota na yo libota mobali na yo to libota ya mwasi na yo faut boyaka na média po ngai tang na yaki na média na problème ya leki na ngai ya biloko na ya cher to zwate na zwaka solution. Faut bien la biso conclusion botika so na suspense bende ndeni ko encourager biso ba misusu pe to zaka pe na ba problème to kuta na pe na ba problème pe na ba couple na ba ninga to yaka na ngo pe na média pour to zwa ba solution. Réseaux sociaux pe sa solution te ma chérie mon frère ya frère d'ici réseaux sociaux pe sa na ngo solution te ngata na oki ba bande ba matcha ki na live na Hollande live na yo kandengo zolo ba yaya. Moi je me suis dit Ngabi mais maman Kulutu oyo pourquoi sali boy parce que maman Blanche ana bana azana jeune fille na ye ana fillette na ye ya mukolo à part o muke wana oyo azalaka na fulara maman Blanche c'est pendant matanga o muke wana azalaka na fulara yo kata solo maman na mais maman ana jeune fille wana ana droit o tika la na robe maman na etende nga na boaka mina na demi super plaqué. Dès na boire comme na robe demi super plaqué. Moi jeune fille ya papa pasteur Marcelo ana droit o tika ata na robe maman bangote ata moi sac ya maman bangote nde chinga na zana moi sac nanga na sala na laksa fantarte moi sac nanga Chanel mwe na somba panje la mesa que j'ai sali depuis Montréal jeune fille nanga na droit ya ozana ya remema sac nanga ote soki yo ndeko langa omona kay na saki mambo ya Chanel ya kitoko bo ya noir
alors ya koloba ke saki wana noir wana to mona ka ngote to na jeune fille nanga ko tikala ako salela ngo ba famille ya mama Blanche au sala soni moko on dirait mutu mo bouta bozara na famille ya pasi hein on dirait boza na famille moko ya pasi siko mutu azaki ka mutu a train moi c'est pasteur Marcelo siko lokola kufi bozongi yende mutu atombola ki mwa lipa mwa loso mwa miliki mwa soso mwa mafuta l'huile na fin du mois na ndako bon loko aye akufi siko ndako ezongeli article 15 yango yoye ko déclarer ba accessoire ya ndeko na bino na média mais t'as mal réfléchi ma grande sœur. T'as mal réfléchi. Oui, qu'on exposer mémoire, ya petite sœur na yo sur les toits. Pourquoi? Boye binda kwa pasteur Marcelo, boye beglise à pasteur Marcelo, vous étiez censé, ya rokenenda kwa pasteur Marcelo, banoko, batata mwasi, famille bovandi, opesi biloko, ya mwana biso me, to moni ndeche kokate. Biloko pesi eza ndambu po to bando mona ye moko azali na sac ya Chanel to bando mona na sac ya Gucci to bando mona ye na montre Burberry to bando mona ye to bando mona na biloko pesi yango ezate c'est ko pesi ndambu njela porte ya pasteur Marcelo boye baki yango te église ya pasteur Marcelo longa ya limité te ezaka na limité wana deuxième milieu industriel. Vous étiez censé, ok, même l'église, bovandi si, bampara ya église, ceux qui pasteur Marcelo, a zobi bino, na biloko andero na bino, ke ya koleka sur les toits, ke ya koleka na média, bosala mabe makasi, bino okanise so boleke bongo, sen boy emilie pasteur Marcelo, non, oh, boy emilie pasteur Marcelo, te boy emilie de famille na bino, ya Afrique du Sud, boy emilie pasteur Marcelo te papa mama boy emilie de famille na bino oyaki kolaksa qui est famille na bino de sur les toits parce que na bateau bana bango famille ya bien ba vivre après bien je m'en fous hein je m'en fous na bana abota ki ape na jeune fille ngetalinga tenga pe na foyer na nga na ndenge yo moko lobaki na ba audio na yo hein o vivra bien oza soki avocat soki oza nani ngwana au vivre en Afrique du Sud, aux bien papa bina zara soki nani ngwana soki na ngwana otanga ki comme pour exemple na mambo eleki mois ba 2 mois passé hein ba 1 mois passé bito ba 2 mois passé na zonde temps au PC na caméra te vu que pendant période wana makambo eyaki na soso nga za ko sa stage na ngai ya fin d'études ya on a betango kara mais étant que chrétienne mon dimi ya église à pasteur Marcelo la compassion na bana ya ofungola caméra na ofungola ka caméra na tuna ka ya yo Afrique du Sud o amataka na ba live ya bato ba matière ayebisa biso solution nini bato ba matière ba pesiye pourtant ya yaki na problème oyo na réseaux sociaux il était censé ya kozwa ba réponse na ba solution ya ba problème oyo famille mama Blanche bazana ngo ayaki na média ya faut avoir solution ya mituna na oyo ba mituna ni na famille bazangi biyano concernant ba bilamba ba sake ba perike ba chaussures ba montre ba biloko mato ya or ya mama Blanche siko soki réseaux sociaux epesa ki solution yo chiki biso na suspense bendenge nini faut ya lisusu na réseaux sociaux o remercier biso ba misusu hein o remercier pe biso communauté département ofungola ba caméra o remercier biso département ofungola ba caméra na yaki na problème na ngai ya biloko ndeko na ngai atika ki biso molimo na epe mana kimia bo pesa ki nga solution switch to yebite est-ce que ozwa solution ya problème ango to yebite est-ce que lokolo yaki kotanga ba biloko o ba saki banini mama na zalaka nango est-ce que pasteur Marcelo abengaka bino boya na ndako boya kozwa kaso echikalaki to yebite bosala biso boye poani bino bato boyana ba problème na bino na média pourquoi vous nous faites ça bosala biso botika biso na suspense be poani boye la biso ka kozangisa biso kimia okuna sali siko tangu bozwa ka solution na ba problème na bino pourquoi pas te boyaka lisusu bo pesa su ba live bo pesa biso ba merci biso département ya caméra
te mama yo fo yo yef sabi so solution zui yo réseaux sociaux yo yaki ko humilier mémoire de kona yo solution nini epesaki yo est-ce que ba question na ba problème obozaki na concernant ba sac ya cher ya mama Blanche est-ce que pasteur Marcelo après ba live wana abenga di famille bo kenanda ko bo solango ala miable fo yo yef sabi so solution bozwaki pourquoi bo sala biso boye hein pourquoi bo sala biso betoza ka batu boya kana ba problème moko susi batu mitu surtout biso toza ba kota ba malili hiver air moko ekota biso na cerveau ozomona ke malili se koti na cerveau posa olambika fufu na yona makoso a pepe supu olie omeli soki soko melaka bière soko melaka vin soko melaka jus olali na yo et puis c'est tout alors batu bazui sou ba problème ya famille belle famille ya pasteur Marcelo bazo déclarer ba sac ba chaussures ba pays qui environnement ba tia sou na mutu bo sala biso bo epoani tozara batu tozara banyamatin tozara batu tango na problème au pelisi live ba botika ya loba nanu bozela yo kuna kanga micro yo zela nanu tapoter les live et envoyer les fleurs tango sala kango faut boye la biso pe switch ya problème oyo solution nango tozui boye bomonite mwana oyo basala ki kanyoti pa pasteur mwana bazali na pa malikolo wana soki kombone soki nani mwana wana monika ke batu bazotina bambongo mwana révolté alingi mbongo na ye basima maboko amanke na muto asunga ke respect bon muto pa sunga ke lokwa za mtamayele aleki na media habité bon premier ate aza mwana ngana musa nzambe na roki koloba mabe pona yete mais na kopesa ye mbongo na miso batu nyoso mokili mbabo mona ndenge mbongo na bino botindaki na pesi mais ngai na kokota su makambo ngote oui tout le monde pasteur aza sincère problème yaki na média sujet introduction développement pasteur a biso conclusion biso nyoso to moni ndenge pasteur apesi soki 4000 soki 4200 soki pe 3200 apesi na mwana wana atie na témoin pembeni pona ye na bureau na ye balongoli ka 20% c'est ça omoni ke to vandisi mitema na biso kimia po to yebi ke problème ya fi oyo azena problème likolo a se révolter ki ba pesa mbongo na ye to moni biso nyo surtout vidéo na transparence nyo surtout ndenge mwana na ba pesa mbongo na ye pasteur aza esu na problème mbongo ya mwana wana te c'est ça to zui conclusion soki mtana na posa sunga esu fi wana aluka fi wana ye moko aleka na canal la pasteur te c'est ça toyebi ke problème yaki boye suka nango esukeli boye mais oyo ya mwasi ya pasteur Marcelo yo yeli biso solution tendeni ponga na mondimi ya compassion ya ici je viens comme mondimi ya compassion ngana balukaka na micho na comme mondimi église ya pasteur Marcelo solution nini yo zui ba mama tiers oyo bengaki otindaki ba audio otindaki personnalité ya semeki na yo na ya ndeko na yo ba pesi yo solution nini ma chérie Olandela pe boye aza licencié doctorat na XYZ formation mais état d'esprit ya ko gérer makambo puis na puis état d'esprit ya ko résoudre problème peu importe problème onga zwaki fula onga lokwa nazaki na free decide tango bandeko na biso bayaka ko zwa biloko ya leki na ngai lokwa nazali na free decide babombelanga te loko te puis na puis état d'esprit ya ko gérer makambo wana puis na puis olingo ke luka pasteur Marcelo n'église lokwa pasteur Marcelo étant que pasteur a gérer makambo malamu te vandisa ba diacre na ba diagonesse ya église vandisa bato baza ba responsable ya église o vandisi bango bosololi à l'amiable à la famille que boye problème eza boye biso tolingi boye biso famille tolingi boye likono pasteur Marcelo abale mwana bino mariage eza consommé ah oui pasteur Marcelo abale mwana bino alokwa biso bamisusu te basenta biso non pasteur Marcelo abalai mwana bino légalement
coutumièrement, dotement, prédotement, civilement, église,ment, religieusement. Voilà. Parce que Marcelo balé moi na bino, ça veut dire mariage est à consommer, aye libala pe aboti, mariage est à consommer. Parce que Marcelo aza ennemi na bino te. Azali papa ya bana ya ndeko na bino o ya tika ki biso. Il faut avoir au moins maximum de respect. Et puis c'est un serviteur dédié ya munene. Oyo batu biso ba misuzo to ali banda. Oyoka okenanda kwa mtu msuzo bi ngana Congo à part pasteur Marcelo na yoka sous pasteur msusu te. Ngaka pasteur Marcelo. Pasteur wana te aka bien, pasteur wana ngana landa ke église msute na landa. Soki bino mo bozana ye na famille na bino. Bo mone mukie. Mena libanda o pasteur Marcelo a munene. Pasteur Marcelo soka ye kote na Montréal e ana batu balongo ba ville misusu. Afuti penja soka za na mutuka te pe carburant na ye. So pas na mutuka te afuti penja bis na ye. Po yaka ko kamate ya pasteur Marcelo baza. So bino bobo muna munene na yete boye baka na balibanda boye eza na bato bayebi munene ya pasteur wana. Alors botika obebisa ba personnalité ya bato. Siko yo yaki kobebisa personnalité ya papa ya bana ya ndeko na bino pe ya sonam ozwini. Ya koyebisa biso pe solution o ba mama matière ba pesa ki yono wando bombi. Perroquet sauvage. Akokoko. Oyo pupolo personnalité ya ndeko na yo. Allez, eleki nango. Encore matière ya bino ezaka ba courte joie. Ba matière na bino ezaka courte joie non. Elo moka ya 3 jours, 4 jours, une semaine fion eleki mais ba audio etikali, ba live etikali, ba vidéo etikali. Voilà yon dengo yaki ko déclarer basaki ya baguti etikali o monte que personnalité na ya famille na bino o bebisi personnalité valeur respect ya famille na bino na modèle papa Marcelo banda ko kumisa leki na bino atazote ya na chair azo kumisa mwasi na de longues jambes. Ça montre que moi monso a outi na famille moko bien instruit. Auti na famille moko bien éduquée, auti na famille moko bien assise. Modèle au pasteur Marcelo bande ko kumisa mwasi na chair et azo teya na place kuta teya verset biblique Matthieu 7:7 ya azo kumisa ma femme. Allez tout le monde na famille na bino et arobimisa ba makama we, c'est la honte. Ma chérie de Afrique du Sud, t'as fait la honte grande sœur. Au sali honte makasi. Oyebi nje l'église à pasteur Marcelo, oyebi ndaka pasteur Marcelo, je pense pas que boana ba numéro ya bana o ba koli ya pasteur Marcelo te bozanango. Au contraire, ta onde on a bina kufi yoku tu il ya moi ça pasteur Marcelo, t'étais censé ya kozwa même bébé wana tikala na maboko o boko la epo yo mama. Mais bo sundole la pasteur Marcelo na mwana o ya bébé wana. Aye église aye côté ya dimanche pa ya côté en église aye retard. Pona nini mbali boso ebi na makamde basokipaka na bébé te asokipe na bébé ala asokola acha veste moi cravate po ya côté aye retard et puis azolo bana bandi bo limbisa ngai nazanga moko mama nazanga moko pe papa. Or que bino bana yaya maman blanche ya basi na baleki ya maman blanche ya basi vous étiez censé ya kozwa même bébé wana bino de boboko la epo atikali mukie bosala ngote. Mais pour nous yo déclarer sac à Gucci to bando monena sac à $2,500 to bando monena ba boy na ba periki ba chaussika kitoko ba roba kitoko to bando mone boye wana nde boza ba champion wana penza boye bi ko sala ngo kitoko mokili banga batu bandeko mokili oyo mokili banga mokili po bika mokili oyo mokili eza na bawulu wala moko c'est pas gentil maman. Na modèle au pasteur na zaye kokumisa mwasi na ye, ça montre que maman na hutaki na famille moko, c'est que c'est bien. Mais yo so bimela ki wapi yo kozaka na Afrique du Sud. Kozaka na Afrique du Sud, AZ ya ndeko na yo oyebite bino bayaya boye po mona
obenga ata ndeko na yo te ata bonjour apamba azwaka te ata ya boni kuna bana azwaka te même mokolo ndeko akufi yo bimi siko liputa wana nga saki wana nga bijou et pourtant ndeko na mwasi aza na bana aza pe na jeune fille o epesa koli po mwana peso akoli moko omona olata pe likolo moko ya sapatu nimero moko na mwana c'est normal mwana koli ana mwana mwasi c'est normal mwana na fois azwa mwasaki ya mama na ye mwa linette ya verser sa mama na ye mwa gourmet encore moi sur azaka na bilo mwa mike na njoto mwa cheneti mwa mukie mekeba ekuba bomoni baso bazaka na ba personnalité balinga bilo aminene na njoto te bilo aminene to mona atika mwilo mwa mukie boyo moni cheneti nanga o cheneti nanga mukie oyo bomona ka mukie oyo ka mukie onde bomona mukie boyo elo moka mukie boye mekeba ekuba bambaba jara ba mama blanche atika mwa vis mobo ya mukie elo litoi mo ya mukie kaka na litoi ndeti mutalache lo litoi mendeti mutalache lo elo litoi te mekeba liniero ezawana bajara ba mama blanche simple moi siango donc et ça là biso trop na communauté trop bota ka guerre ya Cameroun na Congo bagi olamsa na département ba wey bazuya mama blanche ba tie wana na mwasi ya makoso y a pas match y a pas photo pona la sake na communauté ezwa trop moro boye quelconque allez yo la lino lamki na ba frère d'ici na yo ce que zo ki magoda bien te ce qui peut ça qui ni mataki na mutu oye ko sali image ya mosala nzambe c'est pas bon hein ya moi c'est mosala nzambe personnel mbasima kena ndaka Marcelo qui est déclaré kuna na coulisse hein biso ba communauté to yebate oyoki bisous bye photo 8 ans to yesu ko pese la manuela caméra po mikolo naza Warion naza Philadelphie naza Compassion Gaulois nga nazalaka nyonso nga azaka mutu te naza mutu te osalika mabe to etopesi conseil biso tona biso ba graine moni ba graine o yesu abwara na mabela kitoko pe botambuma babiso mabe soki ezali to etopesi conseil peut-être mabele wana o conseil ekweleli eza ya malamu ebotambuma ta na liloba na biso moko babiso yonto ça ya masa pasteur Marcelo prochainement qui est koluka pasteur Marcelo oyebe église na ye oyebi ndaku na ye wana numéro na ye si vraiment za mwasi si y a un problème benga pasteur bo sali réunion de famille bana bana kati bo traiter problème à l'amiable ke oleka na média eza mabe obebisa image ya ndeko na bino mowei ozobebisa image ya semeki na bino pasteur image pe ya bana o ndeko na bino chiki obebisa ozobebisa po na modèle oyo ça montre que un jour atape pasteur Marcelo a chiki mokili bana wana bakozala la bienvenue na famille na bino te na modèle oyo yo laksa o c'est pas gentil maman okenda mabe makasi yo kainsia so ye na media communauté betelo maboko ba obamba pasteur Marcelo mabanga njoka luvunu au monde ezongela yo mutu nyoso tu azala mécontent na comportement na yo grande sœur ya Afrique du Sud mutu nyoso asepela na ite mutu tu asepela te na acte sala ya ko sali image ya ndeko na bino mutu tu asepela te yikwa saki ya 2500 azalaka na biloko azalaka na XY azalaka na XY bo XY on yo déclaré na media peoni ta yo déclaré na media sko ba boutique wana oyo mama blanche bandako ke kosomba biloko babenga ke babima ma sœur yaka zwa saki oyo ya 2500 o lobi o asomba na boutique na biso non ma chérie osala mabe makasi ya prochainement kosala esubu ete c'est pas bon. Bisous, bye. Je vous à la prochaine.